Bandeko mbote ya mingi, mbote na bandeko nyoso oyo bazali kolandanga na ngonga oyo partout bino bozali. Bandeko bomoni ngai na zoloba na lingala, nalingi bolanda ngai na sali ba video mwa mingi na lobeli bokono oyo ezoboma batu oyo ezosalema. Bandeko to perdre batu ebele ti lelo oyo nanu toyeba penza te bokono ezalaki nini, me ngai na bino toyebi ke ezali mondele nde moto alingi biso lisusu te na mboka na ye. Boyebi yango bandeko, ngai navandaka na mboka Angleterre e nalandaka mingi evolution. Kanal na biso kombo na yango Ana Space Ne Space Congo, ba descendant ya Royaume Congo. Boko mama na kanal na biso s'il vous plaît, bokende na YouTube, bo tala na YouTube beta Ana Space Ne Space Congo avec K, K-O-N-G-O, Congo. Okomona tokobima, bo s'inscrire. Cloche mokeza na droite, cliquez cloche wana. Chaque fois tu as un message, okomona na YouTube na yo ekoya. Bandeko, soki na lobili kambo yo ozana opinion, pesa opinion. Soko moniki wana na lobi yango te yo yebi, komela ngande konanga. Oyo tozo sala pona ba ekolo na biso, pona poso na biso. Bandeko, toza na tango muke. Soki biso to telemite to bunda pona ekolo na biso, toko sila. Bandeko, bobosa na te ke biso tozali na bipai oyo to uta. Nous sommes des Noirs, nous sommes des Africains. Somos pretos, nós viemos de África. Somos preto. Et j'essaie d'expliquer à mes frères et sœurs, conscience na biso ezonga. To comprendre que tozana iloko moko eyaki et kaboli biso pe troubler biso kombo nango religion. Bandeko, religion c'est quoi? Parce que mingi ba comprendre te religion c'est quoi. Bandeko, ndenge bomona ka religion wana eza nango seulement idéologie ya batu moko boye ba créer eloko na bango. Soki idéologie wana ezali accepté na batu wana, ba komi na ba adepte oyo ba croire na idéologie na bango, ba komi kondimela bango, et idéologie wana esali religion. Donc mutu pe akoki kosala religion na ye ya ba sapatu par exemple. Alobi que religion nango kombo nango ba sapatu. Donc yé abandi ko décrire sapatu c'est quoi. Il faut sapatu basala yango na un boutier. Un boutier, il faut sala ba recherche na ye. Aya na ba cuir ya crocodile, ba cuir normal, ba cuir cassé, ba cuir vieilli. Alors soki yo mutu olati yango ata ozalaka zoba, mais tango olati kitoko, olati soulier kitoko, ba pesi yo valeur, ba comme mbi ko benga yo docteur. Alors soki batu ba croire na idéologie wana ya mutu wana, ba mbi ko oui, ngai soki na ke pa na lati kitoko na lati soulier kitoko na kumi ata ko tanga te ba ko kotsa ngai. Soki batu ba komi convaincu e comment sala mela bango, batu wana ba komi ko ndimela mutu wana. Donc toko ko benga yango religion soulier.
yango wana bomonaki Niarchos abengaki religion kitendi. Donc yé ayaki na religion vestimentaire que les gens peuvent s'habiller comme on a arrogant, élégant, pardon le terme, parce que la langue est élégant devant les gens, et puis élégance naïe et sali que acceptable na ba milieu sous confondu, et puis on lui laisse entrer. Paul ndengia la télé mbala moko baza ko assume que non mutuana il faut la directeur, il faut la ministre nzokande aza une tono vide moko boye alati kaka, et puis élégance celle que non baleki ça y est. C'est juste ça. Alors bande ko nangai lelo oyo mokili na biso eza ya kokufa. Biso tozana poto. Angleterre, ba pays mususu, États-Unis partout. To fongola misu. To fongola misu. Bino bozali trompé par les religions. To lingi boye ba ke il est temps. To zonga na bokoko na biso. To oublier ba religion. Bo sala effort, bo découvrir pour son mwindo uti wapi, bo découvrir notre vraie histoire. Ceux qui vont découvrir notre vraie histoire, tu vas uni, tu combattre. Na lini na rappelé bino, Covid oyo, ezali ba pensée ya mundele, ba monde mystique na bango, occultisme na bango, ba zalaki uni, ba koma na niveau ya ko créer eloko oyo pour ba détruire biso. Mais biso bana ya ne Congo, royaume Congo, nous avons un secret. Secret on est outé dans Nzambe. Donc nous avons la force moko to stopper bango. Bandeko, yango na bomoni George Floyd ba kufa ebele, ba boma ebele les États-Unis. Mais liwana ye et soulever tout. Mokili mobimba ba telemi y compris les blancs ba supporter biso parce que ba mindele wana bazali na ba secte na bango te, baza na monde réel. Et batu oyo baza na monde ya occultisme, baza na poste ya supériorité, ba yena makanisi na bango ya suprématie que peau noire il faut et disparaître. Biso en Angleterre le 27 avril 2020 ba yaki na loi moko, loi ba yaki nango ba bimisaki ba montre et bimi ba montre oyo ezali na ba comment encore ba compagnie oyo ya Android de iPhone ba iPod ba bimisi ba montre na bango, ba montre wana so ndo lati yango okoko détecter mutu musoza na ngambo kuna azali na soi-disant mutu wana azana na COVID-19. Soki bakangi yo na likambo to balingi ko tester yo, soki yo boyi bazana droit ko kanga yo keno par force. Bandeko boyebi ke basala ki ba vaccin bakama tina en Afrique, et pourtant biso en Afrique tozo ko fa moins bazo ko fa mais basala ba vaccin batina en Afrique. Mais pourquoi on ba kisi ba tuno ba odim ba tuno ba bike ba ko fa ebele te batu oyo balobi bazo ko fa na poto zeli ba maçon, ce n'est pas vrai. Bandeko bino moko bomoni bakena ba hôpitaux to moni bibembe yango te okini ba hôpitaux c'est vide. Batu mingi babela ki bakena ba hôpitaux ba kufi parce que bazaki injecté biloko moko malamu te. Et lelo oyo toujours bango mindele ba bimi balobi que attention, faites beaucoup d'attention parce que mindele e ba bilo ba kisio ba sali soki ba injecté yango parce que tout à l'heure qui compter que non ba ko tabiso ba chip, donc soki ba chip ba chelo ko mona kati, mais le cola sango se panzani ba ko mi prudent ba changer ba yena ba kisi musu zeli ba sorte ba molécule ezali ba partie ya mike oyo ko la mélanger na ba mai na ba liquide moko boye oyo ba huile et ko la injecter kati na yo mutu.
na si fort na souffle mais liquide moko boye mais kuna na nzoto na yo etana ba particule moko mike eza ba fer bi bloc moko boye ba particule wana ezali détectable na ba rayon X na ba appareil na bango ya X-ray sophistiqué. Donc biso batu tokoma ba robot tokoma contrôler na avenir na futur na biso. Nazali seulement ko attirer attention na bino. Ba gouvernement anglais ba ina idée que non batu oyo bazali vulnérable pour bazala atteint parce que tozali système zali fragile ezali ba noir batu bazali ba minoritaire. C'est ça gouvernement anglais explication ayena yango. Et lobi batu wana il faut la batu ya liboso faut la vacciner parce que bango bakokufa mingi. Na hiver oyo ba anglais bakokanga lisusu lockdown donc tokozonga solo bandako totambola susu te ba anglais ba na hiver oyo parce que pandémie oyo nanu eleki te. Alors batu bakokufa mingi tangu tokozongela na ba hiver wana ekozala ba peau noire ba asiatique ba peau wana ba noir bango bakokufa mingi wana il faut que biso tokende tozala injecté. Bato mosusu bakozala injecté à partir de ba compagnie na bango pendant que na bato bakena compagnie na bino et bino surtout faut la vacciner. Donc vaccination est comme obligatoire parce que c'est la seule façon. Alors bazoluka possibilité. Alors ba vaccin na bango ezali contrôlé. Donc tant que bazo tia au vaccin, ba yebi que vaccin oyo ezoke na mundele, ezoke na mutu mwindu, ba bi vaccine bako tia yo na mundele bako tia mutu mwindu. Bandeko ngai nazali na association peut-être na lobby mabe tozali na association comme nango ana ne Congo. Eza seulement na yaki na idée wana mais ezali association to salaki ya biso bana ne Congo mais to bandaki liboso na bangolais parce que dans un premier temps on a pensé que idée yango ba bandaki ko boudé yango wana to mona kinini no biso bana ya Congo to e biso bana ya Angola to banda nanu lelo oyo tomoni bana ya Congo Brazzaville baza plus compréhensible baza ko adhérer na biso par rapport à Congo Kinshasa. Mais tina to salaki yango en cas que liwa maladie koko so mususu ye ba AVC ba stroke ma belé toza na fond na biso toza na association na biso bana na biso bakutanaka to apprendre bango langue na biso to apprendre bango histoire na biso. Lelo na moi na tangaki ndeko moko azokoma histoire ya bangolais ndenge bayaki na Congo ndenge babandaki ba travaillaki ndenge bakuti ba parti monsieur matadi ya noki ezalaki na mabele ezalaki na vide bango ba occuper yango et babandi ko construire ti bayena kisasa bayena ba commerce basali tout bayi ko renforcer économie ya Congo basali ya bako ti ya bako esalami na bana ne Congo. Bandeko Bobo Sanate avant 1885 bana ne Congo bazalaki nanu bana ni surtout oyo baza bana ya ne Congo bazalaki nanu bana ne Congo mutu moko te azalaki mwana ya Congo Angola to Congo Brazzaville azalaki te bazalaki kaka bana ne Congo. Likambo wana nalingi na rappeler bino yango. Et lelo oyo partie spirituelle oyo mystique ne Congo etikala na Angola qui veut dire ba oyo bakendeki na Congo Brazza Congo Kinshasa Gabon automatiquement bazali toujours bangolais bien que kuna bakendeki 2 ou 3 générations et salami ya kobotama mais Bobo Sanate qui Congo ekufite. Il fallait que Congo paye kufa
basala langi mususu po bango bakoma bana ya mboka wana akoma congolais ya Brazza akoma congolais ya Kinshasa mais na évolution ba terme mususu ebandaki kobunga mais to perdre kaka 30% ya ba terme mususu ya sikeye 70% ti lelo ezana luki Congo chance na biso yangwana lokola tokomi éveillé c'est le moment topesa chance te bandeko oyo ezosalema masolo oyo ezoya je vous assure que royaume Congo ekoki kostopper yango parce que jusqu'à présent le Vatican aza na kobanga biso badécouvra ebele basala bamise bayiba bakisi na biso bakisi ya biso ya royaume Congo babwaka mosusu bakei kobwaka na nzali nkisi mais mosusu basimbaki yango te parce que bazwaki chance wana te bandeko covid oyo ezali mpona extermination ya race noire naza kobenda bino matoi na poto tozo vivre na désordre toza organiser te jusqu'à présent ya des gens bazala mikanda te bamosusu soki aswani moke abengi police tomoni ndeko moko auti kosala video azalaki na police anglaise ya meti abimi na ye abi police anglaise eza dangereux soki okoti kuna okodécouvrir ndenge nini bamaltraitaka banoire soki babengi bango bakei na famille noire qu'est-ce qu'ils doivent faire mpona koinculpe bango bakoma na baproblème badifficulté eyela bango ngai moko na compagnie mpa nasalaka toza seulement 2 noirs ngai naza africain na noir moko azali né awa de parage jamaïcain et compagnie eza une compagnie juive sont des blancs qui disent anglais mais na baracine juive mais il faut tala racisme ezala kuna mokolo mosusu bayebisi ngai that friend of yours look like a monkey bazoloba na ngai kino collègue na ngai wana mosusu wana ya noir wana africain azala kola monkey bazoloba na nga emataki ngai na mutu ayebi te kaka coup de tête anga coup de tête wana enta bilamba elongi na nzoto ayaki na boule te nayebisi mondinga tala makambo mutu alobi devant lui je lui ai dit ça parce que nga aza mutu ndenge wana esalaki mindondo après que les frères les collègues s'est calmé eleki mondele wana ayinanga azaka na posa abomanga na bamakambo oyo bayekozwanga na bulo kuna soki ya bamikanda ya mike mike nazwaki na bulo mpona utilize yango na soki bakolongolanga nayebi nanu te nazwaki bamikanda ya mike mike po toutilize yango na association na biso baenveloppe po toutilize na association tokila yango balettre ebendelanga mindondo poni kaka na mauvaise foi ya biso bato mwindu bandeko nazali koattirer attention na bino ke tokozala vacciner vouloir ou pas awa na Angleterre basi balobi déjà tokozala vacciner vouloir ou pas bakompagnie mosusu bato balokeki na compagnie bakei kovaccine bino na compagnie balobi banoir bakokufa mingi parce que système na bango ezali fragile na covid-19 oyo eza kozonga donc baanglais bakosala confinement mosusu na hiver basi baannonce yango il faut tozonga na bandako parce que oyo ekoya ekoboma ebele donc mpona la prévention il faut biso nyonso tout toleka na vaccin eza mawa oyo ezali kosalema ekomi anormal ekomi mystique
Tout ça qui est tellement distrait, to côté na babinzambi nzambi oyo tebi makolo na mutu te. Obandi ko tanga Bible non pasteur oya ko bikisa ngai, pasteur oya ko sala boye, ye nzambe ya bana Israël. Ye boye Bible oyo. Mais soki likamba Bible ezali ya solo. Siko me pourquoi nzambe akwesaki Bible te na royaume Congo? Tangu wana. Akwesaka Bible pa ya mindele, comme c'est mindele ba yela biso. Donc nzambe sala ki mindele bana na yebiso ba Satan. C'était comme ça. Alors ceux qui bon côté, to réfléchir. To ndimagate, to ça va manipuler la religion moko boye. Ndenge ezali lokola église kimbangiste. Babimaka bazabana ne Congo. Tozabana ne Congo. Mais papa Kimbangu ye moko atikele ko enseigner christianisme te. Alobaki kitwadi. Tous ensemble. Lelo oyo na église kimbangiste bazo parler sur christianisme. Lelo Christ kimbangiste ezako kendi kuna na kulumbimbi gino biso ndeto koya kosenga. Boya kosenga nini? Na histoire papa Kimbangu bolanda kite que non papa Kimbangu a tellement ça avion likolo, il y avait un prêtre là-dedans, un prêtre catholique. Alors mais que faisaient les prêtres catholiques? Parce que Rome balinga ki bayeba mystique Kimbangu là qui vrai ou faux. Lokola bango bazana ba mystique ya Lucifer qui est blanc. Il fallait qu'on y a comparer mystique à noir wana. Et Kimbangu pe, pas Kimbangu, approuva Kimbangu. Et vous savez l'église catholique qui commande dans ce monde. Vous voyez bien, on peut surtout. Alors, biso kutu, tozanga kutu nambongo kufute avocat. Aseng la biso indépendance en 1960. Alors, ceux qui mundele alobi ke nzoto ya Kimbangu bazo kende lango na Rome. Biso tozala makasi tobo ya bake na Rome te. Alors nzoto ya Simon Kimbangu na Nkamba ezalaka te. Parce que les blancs, l'église catholique savait que Kimbangu était un mystique. Bako iko tika te bino ke na nzoto wana ka bozu yango boke oyo ba trouble bango bazu les solutions te, et puis il vous donne le corps, il est mort, et puis il vous remet le corps que non, partez avec. Faut ça la zoba oyo ko sala yango. Bazwa corps ya papa Simon Kimbangu ba kenda na yango na Vatican. Nzoto wana e trouble ka bango ti lelo. Monaka, Vatican travaille en collaboration avec l'église kimbangiste. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Bane ya mama Mwila. Bangoni surtout bakoli na séminaire, kuna na mayombe kuna, c'est là qu'ils ont étudié. Hein? Bango tout bazalaki consacré ba prêtre, les trois. C'est là qu'ils ont appris la théologie. Ce qui n'a possible. C'est pour ça qu'il y a un kibula, kuna na séminaire, pauvre manani, pauvre ma prêtre l'église catholique. Beaucoup corrigé ngai, il m'a dit Kimbangu tchaka makelele, beaucoup fou na mbangu non, on a un mensonge. Les mensonges dans le lobby. C'est comme ça. Ba kasavubu, ba kiko tanga kuna na Lubumbashi kuna na séminaire za kuna isika bango bakutani na ba Cardinal Malula na batu mususu oyo bazaki na séminaire à cette époque, ba Monseigneur Kimbondo, tout ce monde là, hein, bandeko
tofongola babongo na biso tozala distraité tokobanda kokufa quand le peuple moko tolingaka ningi non te fana mela te de ma frère ngana sana ngapi confinement na kokite olini kaka ozala ba makali pa makangu yo mtu mbongo te kaka extravagance moko inutile kolia kutanda ngo kolia ma papa soso tina fait à moi soli ma papa te ma desu donc mais olingi kaka nini que non ba mona que non yo za dangereux yo za danger par exemple danger en réalité vous avez rien. Bandeko Tomi Batela oyo akosala effort à la révolution ngai soki nazwi information lokola nazali lentoyo oyo amonaka oyo ayokaka ayaka na sango na libota, je ferai toujours mon travail. Ba oyo bakotana matoi ya koyoka bayoka, ba oyo bakotana matoi te bakoboya na bango baboya. Mais na lobi teke soki na lobi bondi melanga, mais soki na lobi bino moko pe bosala ba effort na bino bo découvrir ce que ndeko alobi a solo to alobi a lokuta. Bino moko pe bo vandaka conscience na bino esala en tant que ba mikolo oyo des gens qui réfléchissent. Mokili eza mabe mondele alingi to sila. Mais biso tozana nzambe oya biso. Nzambe ampungu tulendu. Soki to sengi ye et ye azana pouvoir ya ko stopper ni surtout oyo po mondele a échoué. Et lelo bindele oyo bazaba occultiste te. Ils ont compris parce que mais pourquoi? Bateau baza bateau la biso. Et eux-mêmes refusent d'être vaccinés. Ndeko nangai mélanine eza na nzoto na biso. Comment se fait-il que non lelo oyo ba nzoto na bango na mélanine te? Et comme le que non vaccin na nzoto bango ko travailler bango ba kufa mingi te, biso to kufa mingi. Donc mokili oyo banda yango ebanda tokoki kufa mingi te ezali kaka sikoyo. Mais non, c'est parce que likambo ezali ekosalema. Donc basine yango ebandi na George Floyd, babi keko ya esclavagisme ekwei, et papa Simon Gimbango akosala 100 ans. Donc mokili eko bouleversé. Lucifer akokweya. Bino botanga ka Bible. Boyebi ke mwasi ya liboso ya Adam ezalaki Lilith. Oyo Lucifer alalaki na ye, Nzambe asiliki azwi Lilith atindi ye na mai akomisi ba sirene. Na lobeli na bino bato ba Bible ba chrétien. Est-ce que boyebi ke mwasi ya liboso ya Adam ezalaki Lilith? Oyo Lucifer ayaki kolala na ye, Lucifer azwi ye, Nzambe asiliki azwi ye, apiniri ye batindi ye na mai. Bazwi Lucifer bakiti Lucifer na terre. Yango Nzambe azwaki Adam alalisaki ye po asala mwasi oyo bakokokona na ye poso. Botu na ngate ke makambo ngo ozwi yango wapi? Bino boza ba païen, bino boza soki bato ya religion nini? C'est ça la vérité, non? Yango te vérité. Nayebi ke vérité bolingaka yango te parce que bolingaka lokuta. Bomeseli na lokuta. Oyo bozali kosala mbongo, kosala ba commerce na bino, yango bolingaka. Vérité, vous n'aimez pas ça. La vérité vous dérange. Bandeko, conseil na ngai ya lelo ezalaki tokozala vacciner. Bana na bino ntango bakozonga ba classe, na classe bakozala vacciner. Bakoyana na école, l'école bakosala yango. Sans ki bino boyeba. Na ba misala, tokozala vacciner na misala. Ba basalaka. Basi ba bandi ke non, la peau noire, batu oyo bazali ba minoritaire, bango nde bakozala ba victime. Ils ont bien dit na hiver tokozonga na confinement.
na hiver. Parce que pandémie oyo nanu eleki te. Siko oyo koyamba oyo koboma mingi ba minorité donc biso ba noir. Ya wana biso ba noir faisant la priorité na vaccin liboso. Donc une façon de nous contrôler, de nous injecter. Après ba vaccin wana nous en a effet secondaire dans ba nzoto na biso. Parce que vaccin wana en forme liquide et que ça a des molécules déjà mélangées. Oui, qui cause un problème. Oui, ça que non, parce qu'on a la possibilité de contrôler biso à travers le matériel na bango. Na tiré attention na bino et je pense que tout le monde a compris. Biso en Angleterre, ceux qui ba télémission na nzela, ceux qui yo boy police a na droit ko kanga yo par force. Ba kena yo, ceux qui bango passer bango moni que non, cause ça peut-être ba symptômes aux allez atteindre la COVID-19. Boy ba que non, ba montre si bima, ba téléphone si bima et puis na ba téléphone na bino kozana ba application moko zakuna ya COVID-19. Ba application wana bo fongola yango te. Dès que fongoli on kaka, attends ko kanga soute. Au commis contrôlé. Donc bato mususu batana ba montre wana soki ba iPhone soki ba iPad obe yango nini. Donc et comme ça que non a moto ya zawana moni ndeza na COVID-19 mona kimio. Donc police et kokiko capter bango ba ko soyo. Comme ça na bis mona ba temse bis ba kitisi yo. Ba kena yo ba ko sa libota na yo te. Ba ko vacciner par force, ba garder na quarantaine et après c'est ça ko kufa likuna. Ba ko na ndako na yo, ba ko so moi na ba na bino ba kaboli bino pe. C'est le cas à frontière ba parce que loi oyo ba annoncé le 27 avril 2020. Bande ko na suki awa mbote na libota mobimba pa bozali. Oyo ezalaki message ya Toyone Congo ndeke oyo amonaka ayokaka ayokebisa libota. À la prochaine.